nde ba babina na ba chez des poules là presque ça va passer ba kamuto mbongo ba ngomso na siba église wana ba ça va pauvre parce que ba pauvre biso na so ça songa ne bana Adam tous les pasteurs ngana ko tenga ba komba parce que ba ça ba nzambe te les Fati président de la République mot de passe aux papa nanga alobaki be tozana qui des droits état de droit na ko banga mutu na na capacité ko dénoncer parce que ça dénoncer na kufa na masumu na motema il faut dénoncer la mabe yo quand c'est dans kiko ya mabini na fingi muté na fingi muté so so bon mabe na ko ba passer te baza basali ya nzambe te baza basali ya politique baza basali la politique un pasteur faut être à liberté un pasteur faut être Maman Yasikeye Stoli News TV Stoli News TV Abo Kutande Live show Culture générale et poids. Politique ya mboka maman. Et bienvenue sur les deux grandes chaînes ou encore les deux organes représentés ici. Au moment où nous réalisons cette émission dans la ville de Kinshasa, bien entendu, il est encore 11h, à moins que je m'abuse, mais c'est exactement ça. Et cette émission, ça sera bel et bien co-animée par un confrère aussi d'amour, un confrère d'estime. Il s'agit de Paulin Mukendi, le grand charisme. Encore une fois de plus, merci de votre fidélité, amour et affection aux deux organes représentés ici. Il s'agit bien entendu de Caps News Télévision et Starling News Télévision. Caps News Télévision est représenté par Ben Mavembo, le positiviste que je suis, et Starling News Télévision est bel et bien représenté par Paulin Mukendi. Mais chers internautes et nos abonnés, et nous observons jusqu'à là, jamais qu'on s'abonner. Nous vous demandons la main sur les cœurs de s'abonner très massivement, de nous laisser vos empreintes des commentaires, de liker, de suggérer, ça nous fait énormément, ou encore ça nous fera énormément plaisir. Et c'est ça le seul soutien que nous attendons de vous. Sur ce plateau, il est vrai que j'ai déjà dévoilé, c'est lui qui sera bel et bien co-animé ou encore qui sera en co-animation de l'émission avec moi au moment où nous passons cette émission. Mais j'aimerais d'abord bien qu'on puisse émoter pour Nassine et la formule de politesse. À qui je dis bonjour Paulin. Bonjour Tonton Ben, bonjour Nabaïnion, Sobokolanda Biso, Naïtandoïke, parce que Ben on a apprécié dans le poteau. N'afona na wana munoko ya mboka quoi. Parce que là on est interprète alors. Voilà, mbote Nabaïnion, Sobokolanda Biso, na moment oyo, na différentes chaînes na Biso oyo eza, na minute oyo, tozali bongo na kati ya émission mo kitoko animée par Ben. Les lobes de mto apesa ndiko makambo ngai te tozali bongo na bandeko na biso tozali na bango na plateau bayi to bien na ndenge to bien na banganga quoi banganga me banganga nzambe te me banganga marabu to ko betana bango lisolo lelo par rapport à kaya misala ya moto ko mona lelo na monde ya mystique to na monde ya spirituel na ndeko moko ba ebele ben azawa nanga nazali wana boko tika na jamais déci. Et voilà, le plaisir est tellement partagé. N'est toujours dans le baraké, c'est les spirituels qui contrôlent les physiques. Bazan à droite nangai et bazan à gauche, il y a mon cher confrère Paulin Mukendi. Je vais commencer d'abord par celui qui est tout fraîchement à ma droite, à qui je dis bonjour. Bonjour les grands journalistes Ben Mavambo, les positifs. Merci beaucoup. Bonne santé. Oui, santé, ça va très bien. À ton tour, Koroy. Bonjour. Voilà. Ouais, bonjour Ben Mavembo, quand je reste à Boga, vraiment, on a pu se faire un beau départ, on a pu mal vraiment, on a pu plateau, vraiment. En tout cas, plaisir est tellement partagé. À ton tour, Paulin, à votre disposition. Bonjour, ça fera plaisir. Maître Abdoul. Voilà, grand journaliste en Boga, vraiment, bonjour, malamou, nanengen zamba peso pema, yamba peso suna vraiment, avec beaucoup de respect, je me dois vraiment merci d'avance. Voilà, Maître Tourna, yope mbote. Mbote papa, boni yoko. Ouais, santé Zaki Toko. Toko banda ma question na biso tonton. Oui, vous êtes tout. Voilà, merci. Maître Zambala Liboso na yamba na Standing News Télévision et ça là vraiment bien marqué na notre histoire qui non moza bakanga. Il fallait pe bandiko bo ba na biso baye bata ba kombo et ça là vraiment bien. Bon,
avec mon grand frère. Il faut parce que tu connais ma colo. Ok. Moi, c'est Fidèle Milando. Maître Fidèle Milando, homme spirituel. Donc, je suis le gourou du temple Koroy et Koroy, l'enfant de DJ Arafati, de Sonic et Chino. Koroy et Koroy. Koroy et Koroy. Non, comme on a un thème, mais déjà. Asa bien placé pour expliquer. Moi, je pense que. C'est ça, et là, on a dit que. Koroy. Il y a ma bille, il y a mon pépé, il y a mon moto, il y a Zamba et Samana. Et puis ça kimia. C'est le latin. Ils ont le latin. Il y a lui, Hare Krishna, Hare Rama, et ma langue, c'est la pimene. Il y a ma bille, c'est la musique, c'est ça. Yamabe est la musique, Yamala est la pimbe. Vous allez mettre un marabout. Non, faut. Bon, ça va, sous ça. Oui. Non, ceux qui n'ont pas bien. Oui, on corrige mal. Moi aussi, ça va dire qu'il faut ouais, c'est ça. La personne va comprendre. Au boy, tant de mettre marabout au boy. Il faut expliquer que non, ça va boy. Parce que aussi, ça question, c'est ça. Ok, c'est pas grave. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'on a eu ezali boye mettre marabout mingi tout le monde a rabino kaka to yene tandoki to moni mingi les autres to c'est basé par rapport à spectacle oyo bo ça il a rabiso na émission les lo oyo na nzwaki motuna oyo pour motuna bino eza question na bino so mibale et comme on dirait apparemment monotoni na ba mettre marabout tout au monde a oyo numéro ngam to tegela gentel numéro de to sala ka sala ngo déjà trop na lingi penza le lobo expliquer biso est-ce que pour poser la spectacle ça. Merci grand journaliste. Moi je ne suis pas un marabout, moi je suis un chaman. Chaman. Ouais, moi je suis un chaman. Donc quand on dit un chaman, tout a zali na bang nzambe. Quand on dit un chaman, nazali na kati nazali les premiers regards il y a Afrique Mobimba. Premier représentant Afrique Mobimba, il y a tabernacle pour défendre les forces du mal. Awanga azalite, marabout azalite, mutaloji moka azalite, awa ezalika bola mo ensemble. Awa ezaka bola mo ensemble. Bandeko o amona les gourous du temple, je suis le gourou du temple. Naba o ba yebinga ite, je suis le gourou du temple. Do nazali marabouté. Do yoso yamba banganga, o yamba de banganga. Moi je suis un fils de Dieu, voir même les catholiques, il faut même mettre aussi bateau Nazali un chaman pour défendre les forces du mal. Nazali mona nzamba tindinga na sunga bana ya Adam. Parce que pourquoi tabernacle ils ont enseigné qui c'était et qui ngangate. Ils ont une soumission. Je suis votre collaborateur le gourou du temple nazali mosali ya nzambe parce que nzamba lobby na kopesa ka pouvoir epa ya bana Adam. Mais sauf ko buma bato na koteka bato. Donc on a ça pour ko bana Adam sauf mabe na yebi yango te parce que yango ba bingi un chaman Olanda do un chaman les ko o asaka bolamu. Donc nazanga ngate nazali ko mosala nzambe ne na ba gisi katoli ka nganga gisi azali nganga nzamba azali. So biso ça plus que ba nganga nzambe. Donc biso so to beleli ça va pasteur. Oui. Plus que t'es, va passer par la mobilité. Donc un peu ça, va passer par la mobilité. Donc un peu ça parce que des bisonné va tous allez ko pesa. Maintenant que le mot en tout cas maître, est-ce que au priant l'église parce que les frères disent que tu as marabouté, aux ganganzambe. L'église n'a aucun bon monine. Bon ma belle a bien sur notre numéro qu'est-ce qu'il a marabouté chez Bourgogne ça m'a été. Quand vous avez placé il y a journaliste non jamais quand on a vu cette question bon bolimbi ça va vraiment parce que il faut autour de la question il faut subir bon différence c'est bien parce que on dit non soit on a tabernacle pour défendre les forces du mal à cause de sacrifice à côté que papa na maman a été à cause de la condition mon côté ba ko pesa ile ko moto musa bomba kate mais ce que le OK n'est pas maraboutage OK pas banganga tant musu ba ko condition et c'est la différence c'est belé so le monde est pas na ngai na ko so banganzambe kabila ba oba za ba pauvre kabila faze sunga ba oba za ile côté il y a une soumission dans le tabernacle pour défendre les forces du mal. Mais on a tout comme église. Comme église, quand même, pour le Bigete, nous allons défendre les forces du mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis un musulman, comme on a dit Abdul, et c'est pour nous ensemble.
bombo ya nzambe kombo Abdul eza bombo ya nzambe ezali na mot arabe na ba oyo nyonso batanga arabe bakina ba Arabie Saoudite balandanga siko bayebi ke kombo ya Abdul Karim eza bombo ya nzambe. Donc je suis un musulman d'abord pour défendre les forces tribales. Le musulman ça muta kisti musulman ça muta jihad eza quoi musulman ça muta bitumba zo bunda pour la bolango ya nzambe de pesa. Tellement parfait. Au moins, parce que question, moi, Non, tout ça, Maître Milando. Oui, merci la parole. Spécialité les amis. Spécialité dans soit tu oses opposer d'ailleurs, tu oses dans la qui non, on a dans la même c'est. Oui, vous savez, moi, contradiction entre Milando et non. Yé Aza Yangai. Ok. Donc, Naza est là qu'on a contredire, n'a pas ajouté et puis n'a pas sa connaissance dans mon ok. Parce que. Ah, Namokilia. Oui. Pour mon kili, le temps où on a Kobunga. Alors, il faut que Zong ça on a droit chez nous. Pour mon kili, tambola bien. Mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, c'est ça. Naza wana, Naza qu'on a construit à la base. Mais quand on a ça, on va facile de par rapport à quoi? Les lots, ceux qui ont un problème, moi je demande pas de l'argent. Pardon? Mais tout travail procure de l'abondance. Merci maître. N'ayamba déjà mon ayebisanga ngala senga na ngelo même pasteur asoto mbonga senga ngelo mais senga na mutu mwa tengi mon frère mon ngomba et servir maman Nzambe. Comprenez-moi un peu. Le problème c'est quoi? L'air oye et pas inangai. Pour que tu aies un maître fidèle. Aussi poser un kai kanayo. Ngade na oye bisayo même na hôpital sokoye ba consulter à mon dos. Faut son fiche, ça là c'est jamais. Donc cela veut dire quoi? Na kosoma biloko oh oui. A biloko ça on sait la on a la musala. Mais les yo ko zo lobiko o les préserver. Non, c'est un bon temps. Ok. Peut-être conscience il y a mon wana na salle. À penser que non oyo papa fidèle à salle lingai. Na sepeli nango à récompenser ngai. C'est ça. Donc il naza muto naza limité té. Naza na makambo belé na salaka. Tozana ba toutes sortes de maladies. Naza bien maladie mususu na zuna consulter ou na monique oyo. Eza nango ya kindokité. Eza nango ya maladie normale. Comme maladie normale ezali ya sorcellerie ezali. Na routine na hôpital. Mais ce qui ezali oyo eza ya maboko ya bato. C'est par là nga na koteleke yo. Et combien on peut donner un boulot est-ce que c'est on a interrompu un moment et combien on donne un boulot qui était boulot mon beaucoup quitter mon single peut aider à peut-être même je suis à Maître Abdul on travaille quand même en partenariat pour essayer quand même de décanter la situation et les amis même au dans médecine parce que ça rappelle collège de médecins. Ok c'est intéressant quoi. Et des ans. Voilà. Mais pas dit le col ancien, pas dans un peu mon colo. 51 ans, c'est pas facile. Parce que vous avez combien d'expérience il y a boulot? 6 4 ans, on a âge à 12 ans. Wow. On a 51 ans. 51 ans. Déjà ce que ça les calcule on a que non, on a vraiment mon colo. Il y a mon monde dans le absolument. Na makambo na logique pour ceux qui ont la logique c'est autant pour la balabala. C'est ça. Les routes dans la kala. Autant pour la tête. Non, non, ça va dévoiler. On a dénoncé. Voilà. Donc, Makambo, Isa et Bélé. Et voilà. Donc, Bobby côté, aide Isa la Kawana. Isa Moussala Nyonso. Même la mécanique, même la maçonnerie. Même la cuisine, vous aide Isa la Kawana. Il y a un mot l'autre. L'air n'a montré que nous avons bien du temple de Massiala. Il y a un an. Maintenant, le Tamo, il y a tout ça idée. Tout ça décidé de trouver solution. Tel que l'objet de le Tamo, c'est avant-hier. Et c'est une idée pour la solution. Alors, maître, sois clair avec Batoba Otalabiso, ceux qui ont construit Bango, par rapport parce que né Batoba Otalabiso, ils ont besoin d'un bon côté, mais ils n'ont pas si mal de maladies, par exemple, comme cancer, Mbassou, Botakate, Mamboisa et Belé. Spécialité dans la construction, oui, merci la question. C'est la question, vraiment, c'est très intéressant. Ma maladie est belée. Tous en a diabète, tous en a mbassou, tous en a cardiaque, tous en a quoi on appelle ça, batou babo takate, et dans la mobile, et dans la moissi, ou à takate, aïe. Au moins nous avons un trouble mental. Beaucoup nos hôpitaux les simité boyanaï pour faire la solution. Donc toutes sortes de maladies, maladie yandeke, aujourd'hui paralysie.
ozwi nzoko parce que oh on dit les métro à toto belle bakasi yaka na ye tokopesa solution dans le plus vite que possible maladi eyaka mbango aussi la kamalebe n'est pas dit soko ye lelo aux guérison non naza pe na grand centre yango na osala effort nazo makoki kaka bateau na salisaka bapesa biso mo makasi mo makoki na cha centre na kata Kinshasa pour les mois la médecine traditionnelle na banda ko yambela bateau awa mais auto selo au senga apparemment déjà au sengi moi SOS mo wana aide na bi na senite mo apesa na oyo akosepela apesa ya tozo mo place mo centre wana bo déplacer na banda elonga parce que ça va awa te mais ça va bato baso mbongo non oui napesaka kisi ya mbongo te mais nakendaka koluka nakozonga na famille na yo natali pouvoir ancestral na yo napesi yo nkodi ya famille tozwi pouvoir wana topesi yo obandi kozwa mbongo mais mpo napesa kisi ya mbongo porte monnaie magique napesaka te mais c'est pour ça besoin na mabongo baza ebele mais so moto apesi opporte monnaie magique abebisi yo aux en condition. C'est intéressant. Je me convie aussi avec Maître Abdoul. Il faut que dans l'émission de mon baloba au PK, porte-monnaie magique existera. On a pu s'arrêter. Naza wana pona kosunga bato. Mais tu vois quand les musiciens morobo il paraît. Porte-monnaie magique, ba musiciens akabaka fort. Au monde nzambe ndenga sali biso awa na ba cameraman. Na bino ba journaliste na biso ba homme spirituel to za awa. Mutam to za ndenge na ye. Et puis to ba homme spirituel. Pour nous catégoriser, on va juste homme spirituel. Or, il va fonctionner tout ça. Bozana dans l'église, na bino bosambela. Tout ça va homme spirituel. Bozana connaissance au biso dozana ya ote. Biso be fonctionner tout ça na ngombe bozana ngote. Oui, effectivement, mutam to za domaine na ye. Mais tu vas accepter simplement. Oui, il y a un lobby. Tu vas accepter simplement. Boza na domaine na bino. Boza les journalisme. Voilà. OK. Mais ngaler na tangi classe. Yango te na salela. Na comment on salela oyo. Mais yo ce c'est basé na oyo. Yango na lobby. Les appelés msu mutu msu kotanga na asala médecine mais akomi kuna akomi déclarant. C'est belé. Comment na mutu msu aza ingénieur mais akomi chauffeur taxi. Bon taximan non mon frère yo kota bokei. Voilà, c'est ça. Merci. Maître Abdoul. Maître Abdoul Koloba, vous pouvez savoir porte-monnaie magique. Mais question est pour yo, ezaka pour na pino nyonso. Voilà. D'autres là, est-ce qu'on a nini? Tu vas le pourquoi? Tu vas le pourquoi après na. Tu prends le pourquoi après na ton question. Voilà. Quand on dit les porte-monnaie magique, ça n'existe pas. Les lois yebisa ba mettre nous sur la télévision na porte-monnaie magique. Bon, apparemment bien ce moment yo quand on yebisa no boko côté. Mais on va dans des intéressants. Nani na porte-monnaie magique ba mettre nous sur yo yamba oyo mona nani na porte-monnaie. Boyo okutoya ba monyoso. Excusez, donc Malembe. Je suis pour te collaborer le gourou du diable Sifa autrement voix Badja. Merci. Je suis Koroy et Koroy. Na yebi toutes les catégories. Maman Oshimili azan 18 rivières, azan 18 samba ya guérison. Oh ils ont dit qu'on peut sur kimia. Sur les connaissances spirituelles. Bokoko ekufa soni. Les longs derrière Bokoko. Aké j'étais les cas ça mo sala bo esimi pété. Je suis les métaphysiques. Quand on dit les métaphysiques plus que Lucifer. Il y a un moment où Lucifer a un esprit métaphysique. Plus que Lucifer. Oui, c'est ça. Parce que Nzambe est Lucifer. Lucifer a pour vrai métaphysique et pas à la soubata, à la inikumati, il a son ratan. C'est ça. Vous avez token apporte monnaie magique. Existe à comment il y a mindele. Kinkulu na biso lobi boye. Tozonga na ba pouvoir ya ancestral ya mboko na biso. Kinkulu. Kinkulu oto somo na lilote. Kinkulu za kola do za kola do moko. Parce que ebele bana porte bana na biso yeba. Ah oui, c'est ça, il faut clarifier ngo hein. Kinkulu. Alors, yana ba musuba yaka onga na chef coutumier non. Le chef coutumier il ko soni. Banganga ba yo ko soni. Ozolanda parce que yo ko nanu. Moi je suis pas un maître. Non, ça dit guide spirituel. Ah, guide spirituel. Yo ka to sa émission batu ba zolanda so abonné beli ba landa biso ba comprendre et autres zoloba. To tike lo temps. Lelo muyibi. Na muyibi te ba zande ngema ko te fo yeba. Ozolanda yemi balé ezali yeba yango bien ke makambo to zoli ko sala. Ezali différent na ba oba za ba nganga ba oba za ba montage. Yemi sa to ezali
soumission ya kinkulu ezali kaka na motema na kondima na yo na deuxième respiration profonde ya moto monde none oza wana oza na respiration profonde oza ya masumu respiration profonde oza na oza ya masumu oui toza na deuxième respiration profonde oza na nango ya masumu comment yoka ndeko pe ba moto oza na masumu moto nyoza na mnyama malembe kasi te yaya avant yo botama ba esprit on a bel la kabotama déjà il faut na pesa enseignement spirituel ba comprendre que on a atike lotana on ba pesa te oza na droit ko loba au défendre parce que yo no ya biso voilà do pesa il faut expliquer deuxième respiration profonde yango ezaka po ata soki yo moto oza na kondima te mosala ekosalema osolanda lelo tokeleke nkulu malamu za deuxième respiration profonde lelo tokomona bametre mosala yo te nga na abela mbengu onga na uti Congo central onga na uti Brazzaville onga na uti Pointe onga na uti Dolisi na uti wapi ce sont des mensonges pourquoi un maître spirituel musali ya nzambe musali ya milimo azalaka na respiration profonde deuxième respiration profonde na ye yango de agarda comme âme na ye soki lelo oke na première respiration profonde na yo eza péché pourquoi osala pe mutu osala mosala pe simbi na moto pourquoi osala masumu ozolanda do lelo tozongi na bato ya portefeuille du bonheur soki lelo maître moi biki nga na pesa portefeuille du bonheur nga na pesa valise ancestrale o nga na pesa bato boye market magique nde na mona kaka yeba yango be bakoko na biso bayibiki nkulu wana te banzambe bayibi kaka deuxième respiration profonde oyo tomona bakoko na biso babelela bakoko na biso na kanalisation babimi na nsima ndako ake na poto na bakoko na zali na kala apesi ka 1000 francs ya pamba okende ona ndako epesi yo mbongo mais lelo ekomake oyo bakoko po bapesi yo mbongo fopesa 1000 dollars soza nango te okufa c'est ça du mensonge il faut donner un message oyo ezali normal na peuple na biso parce que pourquoi il est de mettre mosusu bazoki apena na télévision ekomi trouble ekomi trouble par rapport à quoi mwana ya Adam alingaka eloko esaka intimidation sur la mission nguma na plateau awa bamunga grand maître so na pesi message ya malamu kana ba commentaire na bino bono kofinga na mutu muso ayibi fina ngate ana kofinga okay mutu ozali kofinga yete muso azali ko malamu mais bato miso balobi bino na bino nde ko finga yo kana ba charlatan ba koti trop ba arriviste ba ye trop na ba domaine na bino c'est cette question na question na donc il est excusez ba charlatan ba c'est bien oui tondimi bana l'époque Jésus de Nazareth ba charlatan pe bazalaka OK ozonda avant Yesu aya avant Yesu pe baya ezala banzambe o Yesu pe akute bazobela banzambe bekeko mais nzambe Yesu apekisaka bango te abola da guide spirituel ezala ngote lokola te o boye bote guide ezala yeba nzambe azana papa te abota te ndoko mote respecter ka comme nza ya nzambe yango benga guide spirituel o nyoso kotika na mokili zandakisa o neto kotika na mokili ezana ngoloka guide kaka malamu lakisa mutu babena malamu ayeba nini akopona soko bana ya Adamu ba presaka na o ezali balinga bato bazana ba impressionnable mais soki lelo zana impression te ba muno mettre le kuta banga balinga lelo mettre na télévision lakisa omi tuka ba immeuble de ba muno ya solo mais o azomona kwa pauvre mobola kaka bango nde akona ba bato mabe mais pas mal qui n'en a pas changé mais yo kana ebisa yo kinganga te mutu malamu azana mboko te siko yo sanga te yo kana ebisa o ben mafeko ye alabi yo kana lelo tanga ba passer bazana kishasa nana sana nguya madame basate mais sol to na be tanga ba ko ba passer bazana nguya madame na kishasa basate malheureusement to go tanga ba kuma passer na kota ils a passé mutombo c'est charlatan c'est un charlatan c'est yo kana ah Moïse Mbé c'est un charlatan Denis c'est un charlatan Francis Francis c'est un charlatan spécialiste de la prophétie c'est un catcher c'est beaucoup na nani c'est un charlatan catcher motala lokolo bopena nano birisama le dieu de protection du dieu de l'univers birisama komora nani birisama azali protecteur de Dieu mais on est bien nzamba ça va changer s'il vous plaît otika si ça zo ka yo nzamba ça va changer yo ba comparer ne lo société mais yo le bio et puis là il est statut et représenter nzambe yo kana bisa yo est-ce yo mona nzambe banda ba do sambela ba do bota mona ko nzambe mona ilonga nzambe non Dieu déjà mona nzambe yo c'est ça nzamba za mopepe na fona kondima c'est ça yo kana bisa yo et loko no ça ngileli yo kana bisa yo quand journaliste faut faire comprendre avancer maman c'est c'est pour ça c'est ça
tous les gens de pasteur baza na kati RDC tous les mondes baza ba charlatan c'est na Congo yoka na bisa yo muto to l'exception confirme la règle bon bande ko nga ba bonino so bolimbisa ngata mususu na kata bino na songa mais plutôt que de faire comprendre les bateaux voilà je suis le gourou du temple Birisama idée de protection ba pasteur nguya bazate parce que nzamba lobi na kata jardin de dé tanga benga na F na na kata jardin de dé ça pour les kobo il y a rapport les le comment que pasteur monter na ba veste malamu ba sous les dangers ba tablette bandi ba pauvre est-ce que c'est okende est-ce que c'est yo mona nzambe tokende malembe yo musali ya nzambe bangunye na ba mindimi na yo bazali boso na yo mais ozo parvenir ko senga bango ba offrande dia mususu o bango basana moté ezali péché ezali lokola bida bida ezali lokola mort abizalo lisu to kena deuxième nango yo musali ya nzambe ozo tika mundimi babenga na ndako ofutela mais yo oza na mbongo ezali péché yesu to abanote ya bato na chair tanga kongoni mabonza ano pesa wana babolo na ba pauvre est-ce que le monde nango yebisanga siko na Congo bon est-ce que c'est tellement intéressant aussi pour lelo tous les pasteurs basana Congo de la République démocratique du Congo bazali ba pasteur té pourquoi la bible ba pasteur té sauter l'entourage na équipe ne muta ko fonda té so muta fondi abeli liboma tout le monde a ngolelo tu ngaya ba tembele ne te mona c'est pasteur moi ko sa mouchoir protocole azui il est pas remonté mais combien de liboma voilà yimi balé ezali parce que pourquoi procéder ya kati ya monde des ténèbres monde ya butu na monde ya mulile kam esanga na raté ya munike église et petit réseau valable na kata réseau valable wana ezali ko senga bada ya da basa maye basa la vigilant parce que pourquoi oyo zoli okende akushaka na mosi na ndaku akane ko lobi na mama passer à tuer lipamboli o pare na moko azama passer à tuer lipamboli OK il y a tant coucher na ndaku asali même pas la voie spirituelle même pas rukia ruki zero ko senga bolimi c'est pas nzambe lobi na mwa ko tuer lipamboli yebisanga na lisumu c'est pas na bana adam basaka ba bolimi savana na terre na lobi bana ya adam ezanga na yo parce que nzambe tango asali mokili asali adana Eve papa na biso na mama na biso adana Eve c'est ça ozolanda grand journaliste eloko to kosenga na congolais alingaka bolamu congolais te congolais alingaka toujours les mensonges congolais alingaka bolamu te congolais ndimilaka kisa beninois congolais alingaka kisa ba brazzavilleois je suis le gourou quand on dit le gourou kateta emeplika nous nazali na 4 éléments ya terre ezala ouest ezala sud ezala boye biso nde na fidèle milano tozali wana mpona kosunga nation eza mpona kosunga kaka bato te lokola intimidation to kosa bato te toye kopesa nde message mokolo ya suka muluki yama nzambe akotunaka napesaka abdul pouvoir napesaka fidèle milano pouvoir asungaka banani mais na yo ndeko ozali kosenga ndeko no sacrifice na yo ndeko ozokosa motu ke pesa pour defait du bonheur ezalaka soki yo ozali pour defait du bonheur ata oje bateka yango. Voilà, merci. En tout cas, c'est tellement intéressant. Maintenant, la question, moi, on a tout à mettre Fidèle Milando. Et il est temps pour toi aussi de préparer une autre question. Donc, question, allez-y, tu as tout le temps. Par rapport à la porte-monnaie magique, voilà. Et dans la Toyota, il y a 3 magiques. Magie noire, magie blanche et puis la magie noire. Maintenant, comment porte-monnaie magique est bon dans la carte de ça? Donc on a 3 aspects, on a vu non, vous êtes désintéressés parce que il y a bisoté. Voilà. Magie noire, ils ont bisoté. Magie noire, ils ont bisoté. Ils sont en France, na Asie. Magie blanche et na Europe. Aux États-Unis, en Amérique. Ok, magie ils ont des niwana. Nzambe lera sel mokili na lolingi na ye. Bisoto zalagité. Oyem ta composer ki mokili. OK. Lera composer mokili na ye asali ba. Comprendre. Alors, ce qui est là, c'est que même tout le monde a même un téléphone, on se ça et là, on se comprend que on bien on va expliquer. Ce qui est là, on maîtriser, c'est compliqué. Il faut apprendre à voir bango. Les autres sont que sur magie rouge. Bachelo prière na chinois. Autant on est. Bon là ça. Hein? On mais ce qui va passer prière aux gens lingala dada obetango dada prière wana ba passer wana eza ya beaucoup qu'on a eu. Vous comprenez? Parfaitement. C'est pour cela la bino ce que vous moni mutao pia mutu pour te faire du bonheur.
sans le savoir. Mais tu t'es dit mais ce qui est maintenant, il n'est pas fidèle, mais on peut son couteau. Couteau. Heureusement, couteau. Couteau, c'est-à-dire quoi? Couteau, c'est ça, donc Kodia. Saki ya mayele ya Bouania. Tokokeli na famille non to solo na ba ancêtre non to ça l'appellation. Parce que ça qui est ba famille sous ces Simba cité. Impossible. Donc il to ça l'appellation ya ba ancêtre. Ba ancêtre no ba koya ba solo li. Mais yo na tour na l'air aux hommes ça l'appelle monter maman là mo ya ko sunga ba to. Pona ekaoka te. Soko zo sunga te ekaoka. Mais l'air aux sunga ba to ba orphelinat ezali. Lelo okobima ozwi nkutu la moki na tongo boye ebimi 5 10 000 15 000 dollars 50 000 dollars soko sombi saki alo soki tika na orphelinat osala nini bon on est sur 15 000 dollars na ifesi la les mêmes choses ekosila te okosala yango ba projet na yo sans inconvénient oza na inconvénient te eloko non okosi biso côté kuna non là je même désolé ba biso moi je suis fidèle à quelle bible Togende na bible on veut que le monde ne faut écrire ma deuxième mission oui c'est tellement c'est ça quelle bible s'il vous plaît quel est le bon na pesa ki minota on peut s'appeler na poser question revenir zambe ko sala la rayette ko kokende bongo te zela na yo kaina gaso ko ko lo banane on paye les offrandes mais oyo zo sala c'est un geste de salvateur to ça pour protéger tous spirituellement faut la répondre hier soki pasteur na bino atinda ko ta chaîne alukela ko ba problème on ça ta histoire Pendant que sacrifice na yo ezali omoni lelo ozokende kotala ba homme vieillard ozosunga ba orphelin omoni ndeko moko boye ozoleka boye osungi ye mais yango na sacrifice mais quand dash mo binganga pesa na droite à bombelo non moi c'est pas inganga donc un fils bien qualifié mais si vous conseillez de grouper ça parce qu'il y a eu trop des arrivistes, des carriéristes, c'est-à-dire bateau va ça la musala mabé, bah quand tu trouves dans le domaine nabino. Effectivement ma cambo on est allé badité. Il y a aussi des faux journalistes. Ah oui, là tu as raison. Oui. Il y a le domaine nyonso. Le domaine nabino siko le mal c'est quoi? Bon, on juste croquer bateau. Voilà, escroquerie scondé hein, c'est ça. Pour la question aussi. OK, natiki moi. Bande oranga ba bonné nyonso ko na ngai vraiment merci je que to chiter j'ai pas trop chiter merci na ba cameraman belé au lobby bien que na makambo ba domaine ba te écouter ba comme belé so ba pasteur ba moteur ça te mapango ba ndako ba chaka bitunga ko za ko ba bijou o ya kana voiture wana est-ce que c'est quand journaliste mais bino est-ce que yo kana biso non yo kana non ce que l'homme d'appelle $100 na ye ayelo hôpital mo sale simbité est-ce que ça se coopérer de oui, donc comment on a un intello non voilà sur le pasteur chaque jour qui tunga je dis pourquoi dimanche ma bonne j'ai kotaka c'est recommandé c'est non tu sais ça petite question moyenne est-ce que c'est non ba tu vas savoir intello ba landa biso faut pas comprendre on a zo sikoyo yena ba batilo so basaka l'église ya bato lelo kishasa est-ce que babika kana makambo akeno sala kuna est-ce que babika je connais bana baso makango ba pasteur na bi pasteur moko boye a succéder papa makango badia ke ba pauvre pasteur comme ndambo atema kala mutu ka badia ko basaka ba monter matakala ba monter so que papa lupango wana sa milima be boteka ngo boye na mbongo na frontière ba na ngote nzamba bito pesa ona ba mososo pasteur yungu ba na moïse mbiete non na bi boye je connais pasteur a succéder qui papa na ye soit disant à salisa ka bato mais na oto za 3 ans na ye ya liboma na mbasu na mpesi ngam na bikisi yango basa mais l'église na ye na limite boye bien très bien na limite apparemment début na ko information na 51 ans je pense que c'est tellement intéressant côté yango na biso ta pasteur moyo asala la vie basa ibele sonika futa papa sonika futa na pesa makamata ba mindima kimana na église mama na mo kasi yo yebi yango so yo za kinwa nani o asala ba mindima na église na ye mais yo be mission no mingi na ndo mais na bi parce que pour yebi parce que aya pas soni et choyomo OK le travail kasi aya na soni et choyomo kuna ba kimi yo pasteur moni congolais so pese 5 francs au seigneur mosala ya koso amoni ozo bikuta mais so ki ndilo ki pa l'église
après ça va 10 000 $. Au moins il passer le coup de tête. À ce don on va chercher pour ne pas bien on va chercher des poules là. Presque ça va passer dans la bon. On soit dans si église on va ça va pauvre. Parce que va pauvre. Biso na so ça so ngane bana Adam. Tous les pasteurs ngana ko tenga ba komba parce que basa ba nzambe te. Le Fati président de la République mot de passe aux papa nanga alobaki beto za na qui de droit. État de droit. État de droit. Na ko banga mutu na na capacité ko dénoncer parce que ça dénoncer na kufa na masumu na motema. Il faut dénoncer la mabe et yo quand c'est dans la question ya mabini na fingi muté na fingi muté so so bongo na biso ba passer te baza ba sali ya nzambe te baza ba sali ya politique baza ba sali ya politique un pasteur faut être à liberté un pasteur faut être à zonkion un pasteur au moins ba mosopo un pasteur qui doit wapi qui le Yesu yemo ko Yesu ayi était moderne quand même. Maman Yasikeye Stanley News TV. Stanley News TV. Beaucoup tendez. Live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka. Maman. Oh.